ministre ya transport ville ya Kinshasa tozana problème ya embouteillage mbongo côté kendaka o ya taxe de stationnement tozana document mususu ba monta bazana kati ya ba monta bazo somba tozana document ba bengi fiche d'identification ba identifier monta na commune comment imaginer monta a sombi déjà plaque autolobie carte rose identifié déjà au niveau national. Très bien. Le montant d'ailleurs souvent somba sous fiche d'identification au niveau de la commune par rapport quoi. Bon, on a ces fiches, on a ces 15 000 francs. Tous on a document sur Babengi, autorisation de mise en circulation. C'est 30 000 francs. Mais bon, on a sur un réseau côte, on va monter bazo côte ça par jour. To bazo côte ça na moula mobimba. Très bien. On va monter bazo na kimia. Très bien. Ba faut tracasser bango. Ba monter bazo tracasser bango à tout moment. Ba monter bazo na kimia te. Atambola na moyi, atambola na butu, monter bazo na kimia. Aza la peine ba document, aza la peine na camarade ndeko journaliste ndenge na yeboyi. Na lekati na magasin, na zo leka na mutuka, na moni ndenge ba monter bazo souffrir.